Joyce Salipa ya R oyo boko landa biso na banda kuna bino. To pesi bino merci na babone na biso, merci na batu balanda ka biso, merci na batu oyo déjà bozo partager ma vidéo na biso, bozo tchela biso ba commentaire, bo s'abonner vraiment bozo aimer ba vidéo nzamba pambola bino. So ki pesa mbalano yale boso kokota na chaîne ya Kelly Joyce, aimer partager s'abonner et ko sala biso bitor makasi vraiment nzamba pambola bino. Azongisa vraiment ya ebele. Bandeko lelo toye na lisolo oyo ndeko na biso mwasi abeteli biso. Balobi na Kelly Joyce tobetaka masolo tolambaka tosalaka nyonso na Kelly Joyce mais tofinga ndete awa kofinga ekotaka te vraiment chaîne oyo eza ya bana nzambe tobanga nzambe vraiment tolingamaka mwana ya kofinga vraiment na kati ya chaîne na biso te. Bandeko toyo kobeta lisolo oyo ndeko na biso mwasi abeteli biso vraiment eza lisolo moko ya pasi komona vraiment batu mawesili na mitema vraiment nde na koloba ye moko ndeko na biso abeteli biso lisolo na kombo ya Niclette. Alobi tanga no kombo eza nango problème te. Ndeko na biso Niclette afani na Londres abeteli biso lisolo abi Mama Joyce. Betela batu lisolo oyo bayeba makambo nini ezopasi na mokili oyo vraiment eza pasi eza mawa. Na kala toyebaki ke mutu akosala mabeza camarade mutu akosala mabeza mutu oyo ya musika mutu oyo boyebani mais lelo ekipali sute. Lelo mwana mama na yo akoki koboma yo, bandeko no moko babomi yo, mobali no moko akoki koboma yo, bana no makoki koboma yo, ezala mama oyo aboti yo, papa oyo aboti yo, bakoki koboma yo, eza pour ma passe. Ndeko na biso na kombo ya Niclette aza oyo tobengaka na kombo ya single mother, aza mama na biso, aza na bana mibale, mais malheureusement baboyana na mobali na ye babota bana mibale baboyana mais ye atikala na bana abokolaka bana ye moko. Biso moko toyebi na kati ya poto oyo ndenge tozalaka vivre meza pasi omona ke ya mususu ozozwa mbongo mukie ifo sunga olesa bana olatisa bana boye papa ngo pe akipaka na ye pe bana te donc bana bazaka ke bazo dépendre kama na mama mtazwaka soin na bango, mama mtakipaka bango, papa abotisaka mama akenda na ye mama tikala ye moko. Abundana kana bana ne abi Mama Joyce na bundani vraiment na bana yebake na poto eza pasi na fani na Londres vie ya Londres eza pasi na salaka na mbongo muke ona kanisaka na bite lokola naza mutu na boti naza na bana naza na famille na poto awa naza ngamoko ba parents bakufa babota biso kwa biso mibale ngana lipasa nanga ngai na ria na poto aba parents bakufanga na ya na poto lipasa nanga atikala na Kishasa. Donc bandeko mususu oyo ya misika bazali ba mama leki ba papa kulutu banoko bazali mais pona nga pona mutu na koyi kopesa confiance ona koki kopesa biloko nanga eza mwana ya mama na ngai. Mwana ya mama na nga ona botama na ye babotama mapasa moko ya mwasi oyo azali awaza na bana pe oyo aza na Kishasa ya mobali atikala na Kishasa kaka ndenge ezalaka vie pasi ndeko na biso mwasi azobundana amina bundani na makasi ya mwasi na bana mibale nazobundana anabite na place na fanda ka boye kosoma ndako na poto eza pasi biso moko toyebi pozwa ndako na poto il faut osala no ba mortgage application form ofoza na salaire oyo zwaka so que za join claim se ko facilité pour batu mibale ezala ke kosunga bino mibale batali salaire o mais na yo moko pozwa mortgage foza la penoza na salaire ya bien o sala kozwaka po ba mona ke oza capable ya kofuta ndako wana na bite lokola na poto awa na kuki kosomela bana ndako te na bunda na soma ndako ata na Kishasa na somela bana oyo ndako ata na Kishasa lobi ata na zate bayeba ke mama na biso abundaki ata papa azate bayeba ke mama na biso abundaki po na biso abi yaya na bunda na kana bani ko sala nazo sala kana mbongo muke nazo zwa wana na bani ko kanisa maleme muke abi yaya ezwanga 10 ans pona kanisa 20,000 ya ndako pona soma nini terrain abi na kangisi 20,000 na maboko na bite lokola na mwana ke Kishasa ezate na bana boy na sala nini na tina mbongo pandeko na ngai ya mobali asa nini asombela nga esika na ebisiete soki oluki osomba esika oyo eza na ndako
ekozala cher po baoteka yango na ndako na kati. Mais nga naza na besoin ya ndako oyo bakotia na kati wana te, yo sombelanga terrain. Terrain ekozala moins cher, nasombi yango moins cher, mais nga moko nazotonga ndako na nga na ndenge ngai moko na lingeli. Ndeko mobali pa lobi te po eza problème te. Abi eza kutu te ko ndeko mobali soki ya kote nini, soki ya famille ya mama soki te, lipasa na nga to botami na ye mama moko papa moko. Nga na meli libele ya meli libele. Na pesi ye 20,000 wana yaya na tini mbongo. Azwaka pe mbongo te azwi mbongo. Yaya na bilo kwa nasomi asomi pe lopango, asomi terrain, akangeli nga pe ba photo nenge za ba photo pe nasomi terrain boye nini boye. Après o sala te terrain so mami atina nga pe ba photo pe na sepela ki yaya na sepela ki na bana to sepeli. O koma na mama moko boye asomele nga terrain me mikanda atindeli nga ba photo te. O mikanda natina mbonga mikanda asala mikanda. Me atindeli nga ba photo ya mikanda te. Yaya. Na MC ndeko nga na bi yo osomeli nga terrain me mikanda il faut pe o tindela nga pe ba photo ya mikanda na sala nini na mona. Ndeko mobala loboke kwa mte bande kuna nzoka te ndeko mobala kenda kosomba terrain wana somba na place acha kombo ya ndeko na ye ya mwasi oyo apesaki mbongo yete. Ndeko asomba terrain bandeko nanga azwa terrain wana acha na buka lopango azwi kombo na ye moko ache na kati. Na place acha kombo ya ndeko na ya mwasi apesaki mbongo ye na buka lopango ache kombo na ye moko. Ndeko mwasi alobi atindela nga ba photo ya buka lopango ngapena sa nini na mona. Ndeko mobali pe nzoka te buka lupanga sani na kena kuchana kombo na ye moko ake sikoyo abeti siko ba kombo ya lokuta abeti si buka lupango ya lokuta azwi kombo ya mama na biso achena kati ya buka lupango wana ayepe akanga ba photo pe atineli mama na biso o buku ya lupango yango mama na biso pe lokola ayebi na ye makambo ya mapango te ayebi pe makambo ba buka bapango te asali nini yepe andima lobi merci na moni vraiment ke ozo sala msala malamu lokola déjà terrestre eso mami otindeli nga pe ba photo ya nini ya buka lupango to bana sikoyo kotonga ndako abi yaya na bundani abi na mwasi mais na bundani penza na bundani na zino titre ya kisingo mala ba pesa biso na chele kuna se na chele mupanzi abi na bundana penza nazo sala nazo tinda na mbongo na chaque mois emsu na tinda ba 700 ba 1000 ba $1000 ba 700 emsunga kuna kata ndako bana na ngai msusu bazata na jite bazata na eloka komela te bazata na eloka kolia te menazo kanisa ka mbongo na bunda na kaka lokola na otonga place yango na tonga ka ndako yango esa nini esila abina nyokoli bana ngai msusu boko ya boy ji ezate bino mo boy bana poto bazaka soki baye moi crib sezala moi biscuit ezala moi nini ezala menga na ndako na ngana zaki biloko ezomona na te na ndako pwani nazokanisa mbongo ekene Kinshasa mabepe ya biso bakongole yango oyo ozonyokola bana no na poto apo po linga kotonga na Kinshasa lobi po okufa mbongo yango esali nini bato mosusu balie na bango bazwi na bango ndako me bana no banyokwami emsu mbongo yango ozotinda na Kinshasa ka mbongo bafutaka bana wana bafutaka bana mbongo po tosomelaka bango ba jus tosomelaka bango ba mai tosomelaka bango biloko ya kolia me biso ekoma ya kotonga mapangu ya biso ekoma ya kosalela soki nini na place tobombelaka bana biso mbongo na bango na babanke soki lobi akomi moto alinga asala eloko na ye alinga asoma mutuka na ye asome mutuka alinga asoma ndako na ye asome ndako biso tokomaka mbongo ya bana ya kotongela biso mo tokoma kosala tosalelaka mbongo na biso oyo tozosala totindaka soki bakolia bamilela me oyo ya biso bana na biso tomibombelaka bango bombela mwana no mbongo no chaque mois bafuti yo longola tia na banque oyo akolesa bango osomi biloko kolia oyo kotikala tiela bango na banque lobi mwana akokisa 18 ans azala na besoin mbongo ezala teke mwana akokisi 18 ans aza ata na eloko moko te na kati ya banque aza ata na eloko moko te eza pasi mama na bisa bundani abina mbongo ya bana na o nazozo ya salaire nazokanisa chaque mois nazotina po batongela ndako wana akoma kokanga ba photo akangi ba photo tsaka o ndako komi na niveau boy etikali ba sima boy fona soma ba sima yaya nazaka so ba benginga lelo o sima ezangi muteme komi moto na lukana kino kozo soki mbongo na kota ba nyongo na defa ba nyongo pona sa nini na sisa ndako wana abi nengana kende na Décembre awa
na décembre ya 2021 fe na kende simba kite na bite lokola ndako ngo komi na suka na kende kasi na kende kotala ndako ngo ndenge komi na bana ya esimbi te esimba kite na bite na continuer ka mwa mbongo nenga na buke pona tike na continuer ka mwa misalo etikali comme ça soki ndako ngo esili na mikitela kanga moko comme ça misala pe esila mala moko ndeko pa bundani yaya na me awa na me ya lobite na buke tike na kende kotala ndeba otongela nganda habité na kende kotala ndeba otongela nganda ndeko mwasi akamati ake Kishasa akomi pe Kishasa bien ndenge nini bien boyeboy abina kende na tala penda naza pe mikanda na ngape ya buka lupango na ngape na ya naona poto po Kishasa ekoma makamebele you never know akeboye yaya oh nkolo la bomo abi yaya na kei na bina suba na bilamba akeboye ndeko pa bayambani pe boyeboye ndenge ezalaka kaka akipe kotala bafamille ekomi sikoyo ndeko lakisa nga siko ndako akepa moni pe ndako batabi donc ndako wana ko na poto pe bandako ezali me batongela nga ndako okanisa ke donc ndako penza kitoko makambo ye moka ayebaki ke buka ache kombo na buka lupango ya ye moka tonga ndako ya bongo po eza ya ye moko ake kuna lakisa nga ndako akepa amoni ndako o pesa nga buka lupango alobi nani ayo bimisa buka lupango bimisi buka lupango kombo na ye moko na place acha kombo ya mokolo mbongo kombo ya muda ebisaki atongela ye kombo ya mutabana kotindele mbongo chaque mois ya ache kombo na ye moko abalukeli ndeko na ye ndeko alobi o menga lopango nanga ngam na pesi yo mbongo osomba terrain ngam na bimisaka mbongo chaque mois po tongela nga ndako siko lopango oyo ndako ekomi eza na kombo na yo ndenge nini buka lopango na kombo na yo ndenge nini po ndako eza yanga yo kocha buka lopango na kombo na yo te bongo o tindela nga wana ezaki ya bite ona tindela ke wana ezaki ka mikana na betisaki me oyo eza buka lupango na ngai yaya ba photo pe na telefone naza nango te buka lupango ngo pe atindela nga ba nini atindela nga buka lupango ta tindaka ba photo yaya ba photo ka eza te na telefone abina sa nini na leli na bipwani ko sala nga ba bite bino na punga na mona kayoti na mona kayo na réseaux sociaux o postaka ba video o lata kitoko o postaka ba video za na ndako bien o postaka ba photo yo na bana na yo bosi bonga kuna na poto bonga kuna ngaku to soki na bengi o tindela nga $100 po tindela nga za ka pass moko to tindela nga $20 yo kuna so bonga o liaka ba mo out o to tinda ba 700 po na ndako na yo menga soki na sengo 700 o pesa nga to ko lobaka o za na mbongo te me po na ndako bane ko tinda ba 700 yo so bonga kuna o bonga na bana na yo siko ngai na Kishasa ndenge na onyo kama natikala ka bwete lokola yo bonga kuna mbongo po kena na mona Kishasa na poto eza pe mbongo ya famille eza mbongo ya papa na mama yango kenela na poto ngai lokola papa na mama bazala ka sute ngana yo to tikala ngai na yo za na poto so bonga mbongo bana ko tinda ezaki po tinda te ngape na Kishasa na donda lokola mwana ya poto ezate abi ya na simba mutu na ke kofunda yo moko yebika leta ya Kishasa preuve ezate ba photo ezate eloko ezate na sala nini abina leli na leli maya miso kitinga maya miso biminga na bi mutu mususa akoki kosala nga boye camarade akoki kosala nga boye na ko comprendre camarade so asali nga boye na comprendre kaza camarade ndeko mama na nga so asali nga boye na mona ya musu mutema mabe kaka ndenge ezalaka mwana ndeko nana akoki kosala nga boye na mona ya mususu ya mobali akoki kosala nga boye mususu aza mobali ezalaka nango me ndeko nango to botami mama moko papa moko ya makila moko asali nga boye nga na tindeli ye mbongo azwi mbongo wana asomi lopanga tena kombo na ye ezalaka wapi ndeko masa bina koke ko supporter te na kenaki pona ema ya na salaka desme na yo zonga abina yo ko zonga mutema nde nazabwe nalala su na kimia te nazala su ndenge moko te na bana nanga nakoma kanda na ebite na saa nini eloko na bimisi na 20,000 ya 20,000 po kanisa 20,000 na mboko oyo bana na ndako baji ezalaka te okangi bana nonzala obumi bana nonzala poko okanisa mbongo kene Kishasa me okanisi mbongo yango fale bana na yo babeneficie meloko te ata ndeko nanga ndako wana baloko tonga mpo na bana nanga te mpo na ye pa azaki na kati po yanga na balozala na poto awa ya balozala kuna na Kishasa na ndako wana
metala makamba salinga mokili mutema mabe bat bakomi ko bomana bat bakomi ko yinana mwana mama na yo sali yo mabe camarade sali yo mabe mutalibanda sali yo mabe mobala sali yo mabe mwasi na sali yo mabe bana na yo basali yo mabe tozo kende wapi niveau ya mutema mabe bande kuna biso baza na poto kuna na Kishasa kuna bakansaka biso na poto to sito bonga o poster ma photo na yo. Yeah, I'll buy it for you, baby. Yeah? I'll buy you the yellow one. You want a paper one? Yellow. Okay, I'll buy you a yellow one then. Can you go for now? I'm doing a video. Boli misi wala mwana bino mo boy biso mama bana. Mama bana. Donc, il pas mboli na ngai. Bandeko. Eza pasi ko mona mutema mabe bat bakomi na ngo ko sala na mabe ko bomana. Muninga tindeli yombongo sombele lopango yozu lopango sombi lopango zu kombo che ya yo. Muninga tindeli yombongo somba lopango tongela e place obani ko tongela e place okomi ko le mbonga ba brick. Muninga tindeli yombongo sala boy na place sala boy yo sali boy. Eza mutema mabe tozo kende wapi? Eza na bato ebele bazana Kishasa ba vina bango bonga ko leka biso bata poto. Eza banda kumso koti na poto ozomona ke ndako donc na oyo kendaki na Kishasa moni ke muta Kishasa ku ndako na eleki ya bata poto. Mais so poster ma photo na ona na Facebook, Instagram ba on bakatika dejo so bonga. Oso bonga yekuta lata ka boy yekuta bana ne bazaboy yekuta boy bande kututika mutema mabe tozo sufrir na poto tozo nyokwa ma ato expliquer mutu neni gozo nyoka ma muta ondimote ato ebisi mutu ke poto pozwa mbongo eza pasi muta ondimote yazo mona ka yokuto tinela nga ba $20 yokuto tinela nga $50 tala mbongo zo tinela nga en plus va pesa ape merci te otini mbongo na Western omona soki abengi asengi mbongo azo senga mais soko pesi otindeli mbongo Western mute opesa merci jamais babengaka ke merci pa na mbongo pesaki na zwaki te oyo kaka Western merci na mbongo tindaki basi bazwaki deja eza pasi mutu musu poazwa ka $20 wana combien de heures fois ça na msala combien de heures poazwa $20 wana atindelio emsu ye moko mbonga bafuta ke 500 na 500 wana afuti babile afuti ba facture makamnya surtout ayo kotikala na 50 azui 50 wana atindelio 20 ya tikala na 30 mwa mobimba mais yo moni onka mabe ayo kototinela nga ba $20 ayo kototinela nga ba nini boy ayo koto $50 passe za na poto to buka ka mbongo na makasa te to kenaka te kozokena nzelo lokoti mbongo te po sala fo nyoko ma mundela kabaka te na poto soki mutakabeli yo loba pena mutu ana kabaka mundela ko peso in livre afutu yo alekiseli yo in livre mais lettre rolando na simana ke mbongo bafuta ki wana balekisa ki in livre likola mbongo wana po zongisa afuti yo $500 alekisi kaka $2 likolo lettre ko ya après une semaine ke mbongo bafuta ki yo $500 wana balekisa ki likolo po zongisa lukandenga ozongisa ngo mundela akabaka te mundela za maboko makasi soki azwimba afuti yo mbongo na yo ye wa salaire okozongisa ngo soko boyi pe kozongisa bana okatoka na salaire na yo baba ndo kata bozwa mbongo na poto eza facile te yaya you make noise eza facile te tozo nyokwa mamuninga nyokwa mi pakangisa 20,000 atindeli yo na place usele makamala yo balukeli est-ce que nzama kofuto soki abandi kolela lelo buki mabolonga bandi kolela est-ce que yo oza kimia na ndako est-ce que olala ozipongi tala mama na biso babomaki po batikala na lopango est-ce que lopango yango bateki te bozaka suna kimia te bozolala bozoyoka bozolota soki bibembe soki nini ti bino moko bokima na ndako bozana kimia te eloko muta bundani nango azu motoki na ya bundani nango soki apesi yo kende kuna ngazwa eza problème te mais oyo eza ke yo osali ye na ndenga mutema mabe obalukeli ye okozwaka pongi te yaya okozwaka kimia te makambo nyoko bana kosala ebana okendaka liboso te mpo na nini osalema na ndenga kimoyibi biso mpe bandeko toza na poto toyeba kosunga bandeko na biso na Kishasa yango zomona ke bazoko escroquer biso po okangima ozui mwa elamba na tika ema kisa msu ya 10 livres olati na yo okangima photo ale oche na nini bayokelo mutema mabe toyeba kosunga soto osunga te yango mpe mutema mabe ezobota mais mutazane ka mutu ya you gonna fall
mutu aza nde kaka mutu nani ayembango mutu aza kaka moto akotikala mpe kaka mutu aza kwa nzambe te mutu azopesa koto kuna ye mpenza alakisaka nini motema mabe efutaka te totika makambo oyo kindoki ekomi mingi bato bakomi kokotela baninga banganga ye kutu ye atongi ndako nga nana atongi te akomona na kolakisa ye bongo ya moninga bana ya kosala po atonga ndako ye ozalaki wapi ye akomi na mortgage nga nana asomi mortgage te nga kuna ya poto liboso na ye azela komona ye alakisaka nini alakisaka eloko te yo nde oza mayele te oza nde mayele na mbongo te eza na mutu mosusu akozwa azwaka 500 livres mosusu azwaka 200 livres mais oyo azwaka 500 livres tellement ebe osalela mbongo te omonaka mbongo na ye alielie mais motu aza na 300 livres azwi 200 afuti babili 50 abombi 50 asali nini asaleli azobomba siko mutu abongo yo ozwaka mbongo koleka ye kuta azomata likolo yo tikaleka place moko lobi soki mutu asomi ndako na ye yo komi motema mabe bongo ye era bane ko bomba yo zalaki wapi ye bana na ye balata ka ba griffe yo nana pekisi yo bana balata ba griffe te ye bana na ye bakanga suki a bien ye bana ne baza ba tentira bien yo nana ye biso okomisa bana na tentira bien te biso ne soto luka ko créer OK na ndako mu ye kutu azana nini boy yo pe lukoza na tati yo yazana ngo nga azaka na ndeko moko bana so ka ye na ndako na abaloka kanga ba photo mukomsu na tuna nini ngo yo ya kaso yena ndako na ngoka ni bafoto ezaka likamuni nango mais natuna mais yo na ebite soka ya kanga bafoto ke kopanza sama o ba ona ndako na bon e balinga versa c'est o mona akangi foto ake kopanza nga sama e ba ona ndako na bon bazana basanya boy bandeko sanya za komena na poto yena ndako na yena kutaki tapia boy yena ndako na ye ya wala sani nango ya mutu nyoso na poto azwa mbongo osala to kozwa mbongo somba pe mtapekiso azate nga kuna zanga na ngaso tuninga mama jo esela mbo lati o na sepe na ngoso mbo na olakiso ngana ngo ba tumsute osomela mbo ba otuno somake lamba wa osoma yo somela mana tika e max ba otuno somake lamba ozoke ko kosa na primark te ngaso ko sepe ne loko tunanga na oyebiso mbongo no kaka po osomba olata ona nzoto na yo mbongo pe obimisa yo mo mto obimisa ngam na obimisa te sikona ubomba pwani na place yo ya kanga foto teke oke ko lakisa ba ye kuta lakisa kanini na ndako na te toza na poto mutu na mtasala adéquation ndako na ndenga lingi totika mutema mabe mona mutu mususu bana na yeba ke na classe bien yesu ko tellement ayeba na ko lakisa mwana te ekomi mutema mabe nana bana moko na classe bana classe ya mwana na ngambali ba ndibu ngana za ka soki na ke koza mwana nga omona nga bango soki na leki ka na bana donc banda babane kotala nga na bana kotambola ti na okoma pena kote musu ya musika na tala na sima bazo tala nga kaka siko baloba na mnoka mboka na bango nga so na yoka kate na yoka kate soki na zwi bana soki ata soki na tongo na ke kotika bana emsu tokuta na kite na tiki bana na ozonga so tokuta ni bazaka soki batiki bana bayaka wana baza soki sengi batiki bana bamsu bakanga bitambala na mtu bamsu bakanga bitambala te so na tiki bana na zozonga na kuta monga wana siko so ba moninga bazotala nga kaka so na tiki bana zana bana tokuta na bango bazotala nga kaka mbapesa nga mbote ngape mwana tu na pe ezati me na moninga ke moninga neza mutazotalo me bazoloba yo mo yebeka ke ba olobelanga siko ngape mwana tu na ezate po ezana lang na bango mukomse pa na oleka nani mwasi ngo mwana na yatanga na mwana na nga ya nini mwana ne ya muke ya 3 ans atanga na mwana nga ya mwasi classe moko mwana na ye oya azana 7 ans atanga na mwana nga ya 7 ans classe moko oya ya muke wana Amina soki Amina mwana wana ya muke mukomse na uta na ozonga kaba azebi sanga obi bana no balata kitoko nata yo moko lata kitoko penza ngabi merci vraiment merci après le bien nde oza bongo kutu ndenge oleka bongo nde totala bongo tolobela kayo OK come on tolobela kayo ngabi OK bolobela kanga tolobela kayo bana no bazala kitoko bana na yo boye ngabi yo moko pese ko za ozoleka ozala ka nyoso tu ochangeaka bilamba olataka bien ngabi OK merci vraiment merci donc na lebi ka merci esili wana so na leki kaka bazotonga so na leki kaka baoloba
Siko comme que mwana na ya comme ko buli mwana ngai. Donc akomi ko monisa mwana nga pasi ko nini ko na esa mama ba onkeba. Keba esa mwana ya keba. Donc bande comme ça o mona ke bazo tonga yo sale lo te kaka nengo lata ka bazo tongo. Ne ba mona ka bana na yo bazo tonga yo. Ko kene ko kosela yo mususu makambo kene ko kosela likambo moko boye yo kanisi soki ni nzoka te po ozaka ka balinga ka yo te no zaleli eza pasi to changer. Tozo kende wapi changer bandeko ozaka mutema mabe changer olinga ko tonga ba yango zo mona ke bato zo tonga ka tonga bake bazo kende liboso yo zo tika la kasi mpo nini ozaka na mulima otonga ngaku tuzo tonga na ko yebiswa kote botongeli nga soki botongi mibale soki misato moko soki oyo oyebisana na oyebisa etala mbala suka koyo otonga no te en plus soki oke boyebisi oyoki likambo mpo na ngako na koyo oyebisanga te mpo na osala nange eloko te ata oyoki bazofinga mama Joyce bandeko moko basalelaki nga live na YouTube apo toyebani te tokutana te toyebani kaka na YouTube kaka ndenge ezalaka mais kimutema mabe kaka basaleli nga live nasa never répondre nana ntango wana te nga na mama na bana mwasa libala lopete na musaka na pesa mbala nga valeur na pesa bana nga valeur na pesa ndako na nga valeur na pesa ka babokilo baboti na nga valeur na za ntaya ko yo répondre te Mtumso yo kotongo kaka yo kofinga yo poka ka ndenge ozalaka nga penza nga mutu pa yo kotonga pa na ngeza pasi po soko yo kotonga pa na koyebi soko meka te mbala sima koya na ngote koya na ngote soko yoki pe bazofinga nga kuna koya no koyebisa nga te po na kosala eloko te na kotuna te na kokende koswana te po ye azozwa ata ya kotonga ta oyo azozwa kotonga nga na okesala mpo nasala mbongo po lobilobi bana nga bazala bato lobilobi nalingi te bana nga bazala bato mosusu te bazala ndenge na lingeli donc na place nalanda makambo wana te nazwa ata na nga ya kosala mpo na bana na nga nazwa ata ya kokipe makambo na nga ndako nazwa ata ya kokipe libala na nga motema mabe tozokende wapi kofingana na internet koyinana baparent kokoma bana na bango bana kosala baparent mabe tozokende wapi tala ndenge basali ndeko na biso likolo motema mabe mwana mama na yo moko bobotami papa moko mama moko asali yo mabe ebongo mutu mosusu osalo nini yango tozwaka exemple mutazani lokwa yesu aza te moninga malamu eza nango yesu nde moninga malamu asalaka bato mabe te ye atobomi mutu lelo soki oyela motema no mobimbo sopamoni liboso na ye nzambe akobikisa yo alimisi mpe masumu no mbala moko akorapele yo mpe te ke otala osalaka boye etalosa te alimbisi yo esili afongoli page mosusu me mutu mokili osali ye mabe lobi ata kuta osengi bolimisi lobi eye kuta asalanga boye eye kuta asalanga boye eye kutu boye yango eza pasi to edane totika motema mabe tosungana totikana koyinana bosabone thank you tokomi na biso na suka na mona internet na telefone epesi sine ezokata deja charge esili tosungana totika motema mabe mama conseil eyaki mama na biso abi bobetelanga lisolo oyo mpo makambo basalinga na omonaka lokola ezaka ndoto na lamuki te mais eza déjà réalité c'est salami donc merci na bino bato bosabone merci na babone na biso vraiment nzambe apambola bino ndeko oza na besoin tosala publicité na chaîne na yo publicité na eloko nyonso eza na Kinshasa oyo eza na Kinshasa ba business ba nini benga biso boutique na yo benga biso toza na mpona kosala ba publicité mima vraiment bana bao déranger benga biso vraiment benga biso toza wana mpona kosala mpona bino benga biso na numero oyo omoni ya Kelly Joyce eza wana tokoya vraiment tokosala mosala na biso ndenge bolingaka oza na besoin tofilme na matanga na feti na anniversaire benga biso vraiment cameraman na biso oya journaliste na biso oya akofilme mpona yo so olingi toposte na Facebook toposte na Instagram toposte na YouTube toposte na TikTok toposte mpe kaka mais eza na bato mosusu babengaka biso salelanga boye mekoposte te tindelanga kaka nga mona zala nango tosalaka na biso eza problème te donc bobenga biso toza wana mpona bino partout tokendaka na biso olingi bafilme mpona lopango na yo ozoteka lopango ozoteka terrain oza na besoin tosala publicité mpona yango tokosala publicité mpona yango bobozana te maison de passage na biso ya Bidor eza na Kinshasa na Matonge oza na besoin vraiment okende kolekisa tano na Kinshasa ozala na stress te olala vraiment na mbetu ya bien na place ya bien maison de passage ezali wana
eza wana pona yo eza na boutique na kati eza na restaurant na kati oke na Kinshasa ato komi na Kinshasa 22h 23h oza na besoin olia ntaba maison de passage eza wana boutique eza wana ekoleso ntaba kitoko. Donc na place ke nena ke na uti poto na lembi des choses en avion au lembi okoma kasuso ke na koluka soki kota kolia okomi kaka na maison de passage restaurer za wana otika ki ma parfait na yo na poto otika ki mwela ma olata na poto maison de passage za wana boutique eza na kati otika ki parfait ba na poto o ka to lingara ya ba kombo eza na maison de passage na biso okozwa yango vraiment na prix ya muke. Donc benga biso ba chambre kitoko ko bouquet chambre salon yo moko ka no lingi chambre salon salle de bain cuisine yo moko ka no lingi so lingi ko deux chambres salon cuisine salon salle de bain yo moko pe kaka ngoza pe studio yo moko pe kaka benga ka na numéro ya Kelly Joyce mama Kelly Joyce akopesa yo contact akotia na contact na mama Bido ko oke no ko passer vraiment ba tana yo ba jour na yo na bien penda na Kinshasa bobenga na pangoli bino na koma nzambe to comme la na suka to mona ni vraiment merci à la prochaine. Oh,